Soki tozala bolingo tozala kosangana et ko permettre que RDC et Pumbuka et comme Mboka esengo yango na pesi mbote na Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, la diaspora partout, la confiance et fidélité au Bopesa Mbonda et que parce que tout ça la nous musala qui toko ko pesa bino ba actualité na temps moko réel. Tofongoli édition la biso mokalelo pour que sabino que le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo a quitté déjà le Lubumbashi Kuna la province à Okatanga avec impact et idéologie mokola dimanche le 1er octobre image et commentaire. Ndeko ya Congo, Bondi Melanga que le chef de l'État Félix Tshilombo Tshisekedi a quitté avec impact de l'idéologie dans le Lubumbashi Kuna na Okatanga mokola dimanche 1er octobre 2023. Bondi Melanga que bayambaki kitoko à partir de l'aéroport de Luano, la première ministre Jean-Michel Sama Lukondepe, la gouverneure Jacques Kiabula Katwe. Boyebake, batu bazalaki ebele l'aéroport pour la koyamaye, surtout les militants, il y a des partis politiques, membres de l'Union Sacrée, des étudiants, Naba association ebele bazalaki wana depuis tango kolongo aéroport bondi melanga ke mokozi ya mboka mwana mboka Félix Tshisekedi elongo la première dame Denise Jakeru bakota ki centre ville ya Lubumbashi pona kokende na résidence officielle ya bango oyo ezala avenue Kamanyola. D'après le gouverneur de la province ya Okatanga mokozi ya mboka akozala lundi na Kasumbalesa oyo ezala 90 km ya Lubumbashi po a visiter douane pe akokende na mokambo oyo ezala territoire ya Sakanya juste pour a inaugurer. Pensez qu'il y a Lukangaba Oyo et la capacité. Il y a plus de 1500 camions. Les sous-sous, ils ont Kasumbalesa Sakanya, Tina Kasenga. Mwana mboka Félix Tshisekedi à cause de la homologue na Zambien pour lancer officiellement les travaux de construction. Il y a pas Oyo et cause de la rivière Luapula po et ça ça RD Congo na mboka Zambie. Il y a koyeba ezake soki asilisi la Okatanga. Chef de l'État Félix Tshisekedi a kokeli la Kolwezi na province ya Lualaba. Kunope et cause de la kaka. Baseye ba inauguration. Yaba misala ebele esalemi. Mana mboka Congo, bondi belanga ke misala ezako salama kitoko partout à la République démocratique du Congo, kutu la Kinshasa pe soko tamboli, okomle ba mama yemo, otamole ba bisika ndenge na ndenge, okomole ke misala pe ezako salama kitoko. To sala pe politique ta mutu supe, yakodima malamu ya moninga. Kaka lokola mwana mboka muzito andimi vraiment ke côté bilan 2024, mwana mboka Félix Tshisekedi a joué balle kitoko yango biso. Tobeteli pembona kitoko. Union Sacrée Baponia Bango officiellement président Tshisekedi Tshilombo comme candidat à la présidentielle de décembre 2023. Wilfried Samba Azale Kounou la 4 événement. Mané Congo, Boyeba que la congrès Union Sacrée et Salema qui dimanche 1er octobre. Président Assemblée nationale, Manamboka Christophe Mbosope, membre de la présidium de Union Sacrée. De la nation à ce que la population congolaise Bapona Félix Tshisekedi na ba élection présidentielle oyo est prévu le 20 décembre 2023 pour selon ye ba action est ebele peu visible oyo ekosenga kopesa Tshisekedi confiance na oyo etali bilan alobi bozala calme ngonga nango ekoya kutu abeti mbonda ndenge président Tshisekedi la 71e Assemblée des Nations Unies ndenge à défendre Afrique na RD Congo donc tozala nango fier na oyo etali plan sécuritaire alobi ke Félix Tshisekedi azako bunda butu pe moi pour le rétablir intégrité du territoire national pe ya kozongisa kimio sécurité partout la République démocratique du Congo surtout la partie est malgré bamabe ya mingi ya régime eleki donc ya Joseph Kabila Kabange ya koyeba ezake ba parti politique la ba regroupement membre Union Sacrée basi ba pona bango officiellement qu'on soutenir candidature à Félix Tshisekedi le col IDPS INC MLC na bamisusu awa esali boye tokosenga na bandeko ya Union Sacrée boye bapeke ata commissaire de salama kitoko mais mingi botala pe na ngamu ya social ya peuple pe libumunzala boye baki esaka la maturité bakomi pe kolela mingi et surtout que to ya dollar na kolia ekomi vraiment pasi bolukela yango pe solution po confiance ezala kitoko et pas mona mboka Félix Tshisekedi de manière que deuxième mandat na eleka avec impact na idéologie yango biso Betisika Kambonda. Après ma suspense pour la position mon mboka Martin Fayulu a confirmé que à cause de la candidat, il y a ma présidentielle le 20 décembre 2023. Image peu commentaire. Mona Congo, boye bake attention, et ça c'est Komata. À la République démocratique du Congo, kaka pour la élection Oyo, ils ont déjà qu'on s'est pointé à l'horizon. La élection présidentielle Oyo, ils ont prévu dans quelques mois.
nde eza kosala bobange na actualité koyeba eza ke na bakandidat oyo esengeli bazala na course présidentielle l'opposant Martin Fayulu atali ke Abukala Adaya andimi kotia mutu na course yango malgré vocal ya ba vérité des urnes oyo alobaka ke bayiba ye ba victoire la présidentielle ya 2018 tout oyo alobi ako affronter Félix Tshisekedi yako kama lelo eza ke Martin Fayulu oyo awuti kotia ba suspense po position na ye ezaki koyebana te mais Bondi Melanga ke a confirmé siko ke a cause la candidat la présidentielle il y a le 20 décembre 2023. Selon ye Azakobet Sabondake, coalition la Mukande a décidé qu'on déposer candidature naie donc ba ko continuer ko bunda pour la ko exiger transparence ya ba élection. Le col a bazu yango te na audit ya fichier électoral, ba ko so yango na surveillance ya ba voteur. Abakisi ke si 43,9 millions ya ba électeurs au Seni Abimisi 10 millions basé à l'Okuta donc tout oyo ekosimbate baboyi Ford pe ba se mobiliser pour empêcher le Kuta oyo eza ko se préparer pour essayer la élection. Ya koyeba eza ke parti na décidé jusque là batikala jamais ko kotisa liste ya ba élection législative pe provinciale yango nde esala ke population ba yeba ke Fayulu a cause la tête na présidentielle kutu fichier électoral lisolo yango esimbate na cadre la nouvelle audit mais Fayulu azako estimé que pression et ça va avancer. Président Seni andimi ke a publié ba résultat ba élection bureau de vote par bureau de vote. La présidentielle de 2018, bazala kida Emmanuel Shadari, Petit Tshisekedi oyo azaki proclamé vainqueur avec 38,7% ya ba voix. Fayulu Abimaki deuxième avec 34,8%, pe Shadari troisième avec 23%. Mais tout oyo bondi melanga ke FCC atie mutute et même bakati d'électeurs bazuku tuté. To éviter soki carte nini baza ko bongisa parce que c'est ni le gouvernement en place baza déterminé ya ko organiser ba élection na délai constitutionnel. Masolo oyo boyeba ke eza à suivre yango Betisika Kambonda. Boyebake, l'homme du terrain, l'honorable sénateur Aimé Patience Mangiadi, secrétaire général du parti politique Alliance pour la bonne gouvernance ABG Namokuse, Aouti Kosala Mobangé na tournée, na territoire Kasongolu na kuna province ya Kwango na cadre ya bavakat parlementaire na Benjamin Kilunga Azaki na Elongo. Ndeko ya Congo, boyeba ke le sénateur Aimé Patience Mangiadi Bifulu auti kosala mobange na tournée kuna na province ya Kwango, précisément na territoire Kasongolunda, oyo ezali deuxième territoire munene awa na kati ya République démocratique du Congo. Boyeba ke l'homme du terrain asalaki ba visite na 8 secteurs ya coin wana na cadre kaka ya ba vacances parlementaires na ye. Bisika nyonso azali koleka boyeba ke l'honorable sénateur Aimé Patience Mangiadi azalaki mingi kopesa ba discours pe ko saluer batu na kombo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi oyo azali gara ba institution ya mboka pe ya mwana mboka le professeur Bati Lukebo oyo azali président Sénat. Étant donné que azali secrétaire général ya Alliance pour la bonne gouvernance ABG na Mokuse abosala kité kopesa maloba ya kitoko ya parti politique na ye oyo ezali dirigé et pas ya mwana mboka le président Jonathan Belosuka Wata autorité morale. Na ba maloba na ye boyeba ke Elia Kwango abale ko sensibiliser bandeko na ye na cadre ba enjeu politique pe na ba élection oyo ezali déjà ko se porter à horizon impact nango mingi pour le développement ya province ya Kwango. Ya koyeba lisu ezali ke mwana mboka Aimé Patience Mangiadi alakisi ndenge nini parti politique na ye Alliance pour la bonne gouvernance ABG ezali parti ya munene na kati ya Kwango azali mingi kosala allusion na parti Luka parti moko ya kala oyo ezalaka tango tozoka ba indépendance surtout mingi kule province ya Kwango oyo epesa chance la province ya Kwango base la parti moko ya munene na majorité parlementaire pe base la représenter na kati ya gouvernement ya koyeba ezake mingi les princes ya Kwango mwana mboka Aimé Mangiadi Patience akatisa kibibale bazamba bisobe kaka pola kosala ba inspection na ba réalisation ebele kitoko o asala mopanzi wana mingi ba chantier lokola zando ya munene otobengi marché central ya Kasongolunda mobange na salle de pratique professionnelle ya IZTM topé Institut supérieur technique médical de Kasongolunda ba toilette na ba douche publique ya hôpital général de référence de Kasongolunda pe desala ya minene po bana ya koto kuna basaka ba examen d'état bango kitoko avec impact na idéologie pe mingi eseli boyeba ke na ba faux propre ya moko asali entretien avec cantonage manuel ya banzela lokola fufu Kasongolunda pe mwana muyombo Kasongolunda
na ba bien ndenge na ndenge oyo mwana mboka auti kosala ba koto kuna, sans oublier afutaki bambongo na ba hôpital ya ba maladi ya ndenge na ndenge oyo bakangama na ba hôpital na ba mama oyo bauti kobota sika na bato ya ndenge na ndenge mingi na ba hôpital oyo asaki ba visite. Boyeba ke le secrétaire général ya ABG mwana mboka Aimé Patience Mangadi Bifulu alobi mingi ke azali satisfait ya komona ndenge parti politique na ye ABG eza ba réalisation ebele koleka ba parti nyonso tu kuna na province ya Kwango parce que bana Kwango bango moko ba manifester yango ya kokota la kati ya vision chef de l'État Félix Tshisekedi na nyonso boyeba ke afuli boka koswa elongo la population ya Kwango pona kopesa deuxième mandat epai ya Félix Tshisekedi oyo azali mokonzi ya famille politique na bango Union Sacrée. Na titre de rappel boyeba ke honorable sénateur Aimé Patience Mangadi azali moko ya bana ya mboka ya mopanzi wana oyo mwana nyonso ya mopanzi wana ya Kasokolunda bapesi espoir confiance pe epai na ye de manière ke azala molobeli na bango oyo maloba na ekokoma ti epai ya bakonzi ya likolo lokola epai ya mwana mboka Félix Tshisekedi po permettre ke territoire bango Kasokolunda pe eza développement kitoko parmi les 55 territoires oyo ezala kati ya projet de développement biso mbonda ekolo to souhaiter kaka ba bon vent de manière que surtout pe esala kitoko. Félix Tshisekedi, chef de l'État, garant de la nation, à Kebisi Badongolo, sur la République démocratique du Congo, à la Kibangoke, Babongama po Azapre na Nyoso, pour la défendre le peuple congolais. Image peu commentaire. Mwana Congo, bondi melanga keba élection 2023, et kozala otuni ngulu alobi opesi mbwa aboyipo et kozala kita et surtout que Félix Tshisekedi aza kolobake kozala RD Congo attaque nation et koyeba na ba élection présidentielle ya le 20 décembre 2023 nyonso oyo alobaki yango tango akutanaki na ba diaspora congolaise na Bruxelles en plus abeti sous mondake avenir ya mboka eza en jeu boyebake kuna na Bruxelles a mobilisaki ba diaspora pour la candidature na ye la présidentielle pour kaka azwa deuxième mandat souci ya mwana mboka Félix Tshisekedi ya makasi eza ya ko défendre souveraineté ya République démocratique du Congo pe ya kolandela ndenge aza kozongisa mboka na nzela na nyonso oyo kitoko asala premier mandat na ye alakisi badanger oyo eza kotala mboka soki aza réalité na magistrature suprême bondi melangai ke abetisi bondake ba ennemi ya RDC baza koluka bazwa masolo na complicité ya bato misusu oyo baza kolobake baza ba congolais donc tozala devoir ya kotelebela pe na koyeba ba ennemi wana ya mboka aza toujours ko réaffirmer engagement oyo aza nango pour la démocratie pe à mettre en garde bandoki na binemi oyo ya République démocratique du Congo oyo baza ya kati pe na libanda ya mboka alobi bien que aza dictateur TP aza mobomi batu te mais soki pour le défendre le peuple congolais dignité na biso aza prêt na nyonso aza sike message ekomi epai badongolo biso pe asengi na bango babongama po akomi déjà prêt ya ko réagir na nyonso mabe oyo ezali kosalema biso mbonda ekolo tokosiaka na mokonzi ya mboka état garant de la nation atsa mayele na makanisi na ye de manière ke amema Congo na kimia nyonso kaka ndenge ezalaka yango tobetisi kaka mbonda boyebake basympathisant parti politique ya SID basalaki mobangela carnaval ya mokolo ya samedi 30 septembre na masina avec idéologie ya kosensibiliser population po baaccompagner Martin Fayulu mokolo ya mercredi 4 octobre na seni a déposé candidature na ye na cadre ya baélection présidentielle 2023 Benjamin Kilunga azalaki na bango ndeko ya Congo tango toyebisi bino ke l'opposant Martin Fayulu Madidi animi alobi ke depa akotia mutu ye moko la course présidentielle de manière que abattre ba campagne kitoko mingi botsaki tembe botala bandeko oyo ya SID bino moko bondi melanga ke bautaki kosala mobangela carnaval kaka po la consensibiliser population de manière que mokolo ya mercredi depa baeba ko accompagner mwana mboka Martin Fayulu depa si la seni po a déposé candidature dans la présidentielle kitoko avec impact na idéologie bino moko boyoka libosa kamera na biso ndenge nini babetaki mbonda. Oui, merci Baïba Congomani, Baïba Congolais Banso, ngambo ya diaspora et puis ngambo ngoma mi Congo Kinshasa. Vraiment bosili komo na bino moko mamo bangé na carnaval auto sala tout ça c'est pour mobiliser sensibiliser la population kinois kolobana bango pe ko benda bango makutu kano le commandant du peuple le président Eli Martin Fayulu Madidi le 4 mercredi
na 7h 8h biso banso tokolata pembe tokoalawana na seni pour accompagner le président élu Martin Fayulu. En tant que le coordonnateur de la résistance Tchangu, nazali kobeta limemia pe enjonjo na biso ngombami otobengi na district ya Tchangu. Tous les Tchangouais. Mobali to mwasi to papa to maman biso banso sima ya mwana mboka Martin Fayulu le 4. Awa elakisi vraiment détermination oyo bana décidé bazana yango po na koluka ke leader na bango tout oyo vraiment abima na masolo kitoko biso bonda ekolo to fulieka boka ko sape to sa ko tala po dossier oyo eza vraiment à suivre yango to betisika kambonda kosala voyage partout na mokili et comment kosala kitoko bo quick travel visa asimi masolo à la carte de la République démocratique du Congo pe azali number 1 bozo commentaire oyo ndeko mwasi ndeko mobali mwana Congo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto quick travel visa eye po na kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na quick travel visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide bandeko na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pona baswa médicaux na yo, adresse ezaka moko, quick travel visa po awa. Nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te, na likambo oyo etali billet d'avion, komona na yo kutu pasi te, quick travel visa ezali wana po na vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Les Congolais, Kinois, c'est pas eu besoin pour ça la confiance na quick travel visa partenaire sur la bio na oyo le voyage. Ba visa ya Oezo Bima, ba visa ya Canada, ba visa ya Afrique du Sud, ba visa ya Cuba, bref, visa ya mokili mobimba toza limité te pour ça la bino assistance pour prise en charge ya qualité. Kofuta mbongo moke aso kozwa ba avantage ebele. Soki olingi ba rêve na yo ekoma réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko yaka awa na quick travel visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa na talo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion bokotu nanga soki bazwami wapi quick travel visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba référence arrêt Betani na agence Nécropole premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede na quick travel visa babetela yo lisolo te yaka omona o vivre réalité na quick travel visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Présidente nationale ya parti biso peuple bepela mokuse madame Sandrine Kassé Kankola elongo na ba militaire ya parti bakendaki ko participer na premier congrès ya Union sacrée de la nation na parler du peuple na cadre ko soutenir mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi Medine Kamembe pe Wilfried Samba bazali ko na cadre ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité. Na premier congrès ya Union sacrée de la nation oyo esalemaki mokolo ya dimanche 1er octobre na chapiteau ya palais du peuple tomonaki ba parti na ba regroupement politique ebele bayaki pona ko participer na cérémonie oyo tomonaki entre autres regroupement politique les progressistes oyo ekambamaka epai ancien ministre Sami Badibanga ezalaki représenté na ba parti ebele lokola parti politique biso peuple oyo ezalaki représenté epai ya ye moko la présidente nationale Mama Sandrine Kassé Kankola autrement appelée Eskalibanga elongo na ba cadre pe ba milita ya parti ebele bayaki meke pona ko soutenir candidature ya Félix Tshisekedi Tshilombo na maponami oyo ya le 20 décembre 2023 lokola masolo nyoso elekaki kitoko avec un parti na idéologie na suka ya masolo boyo kandenge
porte-parole pe secrétaire national en charge ya communication ya parti biso peuple Moïse Mbuta ndenge abetisaki mbonda liboso ya caméra ya magazine Bonda Ekolo. Matondi pona motuna otuni solo naza porte-parole ya parti politique biso peuple. Parti oeza membre ya Union Sacrée toye awa pona ko assister na premier congrès ya Union Sacrée. Solo madame la présidente nationale atamboli na bureau politique na ye na ba cadre pe ba militant ebele mobilisation ezalaki totale pona koya ko assister na oyo uti ko salama awa lelo. Solo ba bazalaki na bandako baye bake bosenga ya congrès ezalaki pona ko désigner pe ko investir candidat président de la République, il y a Union Sacrée. Yango en tant que porte-parole ya biso peuple na kotalisa bana mboka ya biso peuple nyonso tokolo makanisa sika à travers la République biso peuple doko voter monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na yango tokosenga kaka na bana mboka RD Congo esengeli na biso tozala toujours au bon côté de l'histoire, tosala ba choix ya malamu pona avenir ya mboka na biso, tozala na bomoko puke mboka Congo ekende liboso. Yango biso awa to betisi mbonda kaka pupu parce que masolo nyonso eza kitoko. Comme journaliste professionnel koyeba kosimba caméra kitoko, tope koseba montage vidéo kitoko, kimambangu na centre de formation média indépendant, tope se former na mokuse pokuna ba professionnel média ndé ba pesa ba formation. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Ba maman quartier Malonda na commune ya Kimbaseke bayambaki avec impact pe idéologie. Mwana na bango Calvini Kabamba o ba pese kombo mama Kimbaseke yani Kalolo azale kuna na korti ya Mbonda Ekolo. Mwana ya Congo boye bake bakosa bandeko ya commune ya Kimbaseke na batu ya ndenge o baya lokola bakombe baye bakosi bakei bakosi bango ba polo na baloso na ba sucre mais bana Kimbaseke tulo yo balobi toboyi bikosa ko sape tur oyo tolingi vraiment confiance ezala epa ya bana na biso moko oyo toboti tokolisi totangisi pe bakomi batu ya solo ba défendre biso na ba intérêt de so auto zali ko luka yango ba poni mama Calvini Kabamba oyo azali mama sociale mama Kimbaseke de babatize suite ya misala kitoko pe ya bolingo oyo azali ko sala komila Kimbaseke bokotu na ngai nini boye bake atambola kala vision moko vision fondation les rebâtisseurs ya ko luka ko rebâti Kimbaseke commune oyo botama akola oyo atanga de manière que ezo ba valeur nango po babikosa kosa bae bake bakosa ka metur oyo bakotia lokolo te botala awa denge bayambiye na ba mama ebele ya quartier Mabunda kaka na idéologie bazo makanisi nini oyo kotina bango ba s'intégrer la fondation les rebâtisseurs po kulande ezali esika oyo efukolaka mutu akoma autonome abiblisa ba potentialité ezali katina ye na suka masolo bino moko boyo kanenge nini abetsaki mbonda liboso ya caméra na biso mama ba femme sage bazana bisanga na bango mais beaucoup plus na kati na bango za ba mama batekaka na wenze tellement nga na za fondation na ngai naza na but ya ko accompagner ba mama ya ko accompagner bandeko na bao basala ba commerce yango ba bengsaki nga de façon kenaya
natala mpe baproblème na bango mpe toyeba ndenge nini ensemble nga na bango ndenge nini nakoki koakompagne bango yango moni bayambaki nga bayambi nga malamu susi na ngai ezali kosunga bato pour ke moto avance développement ya moto mpe mieux être ya moto yango wana nde liti na ngai nazokunda nango afin ke ensemble na ngai na bato nyonso na bamama mpe bajeune tomema pour que tokoma na Congo oyo biso tozolinga tokoma esali kitoko ndeko na ngai yebake o mesala kokosa bana kimbaseke me bango moko turo balobi baponi ya bango mwana oyo babota oyo basokola oyo batangisi mpe lelo oyo depa balobi bakokende na ye tina esika oyo bango moko bakolinga yo oyo oyebiki oza komekome oyaka biyaya suka kuna pardon poturu oyo okoyoka soni okoperdre nyonso parce que kobila kimbaseke mama se moko mama kimbaseke mama Calvini onyumbe yango biso tobeteli ekambondo ape tofule bokako soir délivrance et miracle kafu ekosalema et pas mwana mboka le prophète Ephraim kuna na séminaire moko ekozala à partir le 7 ti le 14 octobre tolanda sport publicitaire oyo mama papa bokosami ya tro epa baprofete ya lokuta oyo bakosa bino bokozwa mabala okobota okozwa musala ya kitoko maladi na yo wana ewumeli ekosila kasi kino sikoyo mvula na mvula yo obikaka te mpe ozwaka te oyo balaka yo opportunité ya kozwa solution na likambo na yo yango yo yaka awepai ya prophète Ephraim la réserve de l'éternel moto na nzambe oyo aza koorganiser séminaire de délivrance pe prophétie à partir ya le 7 le 14 octobre avec comme thème le voleur invisible yo mutu oleli mingi mpo na likambo na yo ozwaka solution te yaka awepa prophète Ephraim la réserve de l'éternel solution na yo ekozwama séminaire monene oyo ezali na thème le voleur invisible miyibi oyo bamonanaka te bana nzambe nabengisi bino boya ebele na séminaire wana ekobanda déjà le 7 octobre ekosila le 14 c'est moi prophète Ephraim les réserves de l'éternel problème nyonso oyo ezali nango yaka soki quelque part bakokaka na yo te yebaka quelque part nzambe nanga akokaka na yo soki quelque part otambola partout ozwa solution te na tio na assurance nzambe nanga akoyoka losambo na yo bokotuna nga soki église ezwami wapi yaka na lombango awa na numéro 187 avenue Mavululu na route Mokali arrêt Mabanza na commune ya Kimbanteke référence hôpital Mavululu et pas prophète Ephraim la réserve de l'éternel Tikatembe yaka ko vivre miracle à live. Les samouraïs du changement ainsi le Kabamba apesi misala la jeunesse ya Tchangu sur fond propre ya fondation les rebâtisseurs pour réussir opération ya Mokali Bopeto yani Kaloso Azali Kuna. Bondi melanga ike après kosala misala minene o alobaki opération 0 trou à la Mokali a récupérer sikoyo bajani nyoso tu ya Tchangu oyo boyebaka ke bazaka bakuluna bapela kosala misala mabe alobike akotisi bango gratuitement la fondation les rebâtisseurs de manière que afongola baservo na bango po bapota sanitaire na bango ebima misusu bakoma bamécanicien bakoma bamenuisier bayekola misala ya ndenge na ndenge bakoma bachauffeur mingi mpe arécupere bango kaka po babanda koassainir route Mokali de manière que Mokali Bopeto ezala vraiment eloko moya ya solo ekopermettre ke na bafond propre ya fondation les rebâtisseurs bajani wana babandaka ko se retrouver du jour au jour bino moko botala ebele bajani oyo ndenge nini bazali kokire bakaniveau kokoma baprince bajani oyo boyebaka na misala mabe lelo oyo bakomi kokoma utile grâce ya fondation les rebâtisseurs mana mboka ainsi le Kabamba le président fondateur nango ye moko azwi engagement pe alobi ke akokende na bango ti bakokoma vraiment utile na société ndeko langa bondimelanga ike papa Tchango ainsi le Kabamba machine ya ba-action ndenge na ndenge les samouraïs du changement l'homme qui incarne la vision du chef de l'État alobi ke à travers fondation les rebâtisseurs moto na mutu akokoma utile bakambu o etali ba sécurité ekosila
biso mbonda ekolo tobeteleka mbonda ya solo mpe tofule bokakosa et surtout ke misala oyo azali kosala en tout cas depuis ntango ebanda nanu esalema te yango biso tobeteleka mbonda mpe tofule vraiment bokako swa kaka na esprit ya sanction ndenge mamedili quand même azotambola nango mikolo fimbo parce que azali coordonnatrice ya mbonda ekolo yango mpe ekumi biso na suka ya magazine ya mokolo ya lelo. Merci po bozaki ebele la kati ya kolanda biso bocontinue kosabone massivement na chaîne YouTube ya biso mbonda ekolo officiel mpe boyela so basport ya bino boya ebele bandeko nanga parce que awa chaîne partenaire eza ebele mpe baprix moko abordable. Merci na Medine Kambembe la grande coordonnatrice na Wilfried Samba mpe na Benjamin Kilunga oyo bazaki na nsima ya caméra mpe na ye moko écrit de mateta osimaki réalisation mpe montage ya mokolo ya édition ya lelo nga allez de la présentation bye bye tokuta prochainement sokolo azongi te. Je vous aime beaucoup plus.